coucou la famille, bah bonjour, bah bonjour, bah bonjour, bah bonjour, bah bonjour, 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 bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bon déjeuner de ce matin. Bande Konanga, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte bien. Aujourd'hui c'est mardi, hein. Voilà les 16 janvier, tozo kene malembe malembe, les loto y na bon déjeuner na biso ya les 16 janvier. Toko solo la binomo boyebi bon déjeuner quand est tombé makango. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino, bobo to bondeko na ba de la église catholique. Vraiment ba salam na ba de la biso ya ba musulman, ba salam et puis to kena lombango to pesi vraiment ba yenge na ba de la sa bundu ya Congo na église ya PVA Longo, respect na ba chef coutumier na biso. Vraiment, ma tondo na bakimbangiste, toute tendance confondue. Bonjour, bonsoir, bozali, bienvenue na sous les baobas et pas ya mamale qui n'a la danoise. Olinga te nazala ka mamale qui n'a encore. Et puis bande konanga boye bake live together et koufate, live together ezali, ezo fonctionner. Vraiment sozo luka mobali, ozo luka mwasi, si tu as surier. Vraiment, il y a qu'un live together, bande konanga, si tu sali 6 ans, en avril, ils ont 6 ans, si tu es sérieux et boti, si tu as un belé, ma mariage est belé, alors n'hésitez pas. Au benginga na numéro na ya sika, j'espère que Nassi a maîtrisé en haut, ils allaient 0044 74 38 03 16 23. Donc 0044 74 38 03 16 23. Au benginga okozwangai to sololi ozana solo olingi pe conseil o kaka yoko sepelo bengala danoise. En tout cas mon numéro est là. Lelo to na mission na makambo ebele te o gauche droite te na ye ko la sa conscience quand de to la musaka d'abord boyebi bon déjeuner to sala yango pona ko éveiller batu bakinde musala. Bande konanga musala eza bien et repesa yo respect même na kati ya libala, même na famille, na société, vraiment même au na banque au moins ba repesa yo respect. Ah osalaka OK boye ba peso ozana besoin ya crédit, ozana besoin likamoko boye, en tout cas parce que tu travailles okozobilo kona na facilité. Alors bande konanga ko sala eza bien mais place nini yo ko sala sala place oyo ezate ke mbongo ezebele mais ozolinga musala wana te e o memelo maladi o la mukana tongo boye foza ni sengo neti biso o la mukana tongo OK musala o sepela parce que place o sala o sepela na makasi mais soko sepela na musala na ote o la mukana tongo zo baye yeba ke tension peso mata bande konanga parce que tension qui t'a place sengo so za ne sengo tension no pe oza normal. Alors soko moni ke musala no sepela na ngote misala za ebele ça la formation musala moko o ya bien linga père moko changeaka ezate banda yo ya na mboko yo komba kaka yo bando ya na mboko osala akabo bando yo na mboko non luka pe ba formation ezali tango déjà so yebi moi langue na yo au continue formation le mo boy au changer pe et ça la pe bien ko changer pe milliard musala de bien à la moi pas sur bilan ba collecter mais par après au ça nini au s'habituer pe au CPL. Voilà donc tozo kende ka bilo mo boyemi de to conseillera na bon matin vraiment non c'est no bo liker vidéo liker partager et arabien tam so yo tam so zwa ke lote mais yiba ki baninga ba ozeloko nazala mwasi moko abenganga le bela danoise. Pona yo na kenda osala formation leo na zumu sala bien na komozwa 1900 2000 euros mais autaki na ba 1400 tala maxi 600 mobimba 6 belé 6 belé vraiment bande konanga pona nini pona conseil. Alors bande konanga lelo ni na memeli bino secret, comment garder un secret. Voilà bande konanga pourquoi aussi comment garder un secret et puis pourquoi garder secret. Bande konanga ezana makambo nyonso te o ya vina yo il faut ola oyebisa abatu ezala malamu te et donc makambo susu il faut garder un secret.
tant mosusu na milliers surtout ezo dépendre pe na milliers et lo comme so ngai na ko beta li solo na milliers nanga et kozanango secrété donc toza na milliers moko normal mais les msou na milliers na yo oké loba même likambo wana eza problème donc pour na yo faut ezala secret donc et lo koni ko tant yo yebake likambo nanga nini oyo yo eza secret pour nanga. Parce que là, comme ça, cause un secret pour na yo, mais pour na cause un secret. Mais tout ça, la makambu mususu, oh, eza obligatoire. Il faut la secret. Oh, ya yo tamsuka na mobali na yo. Oh, ya yo tamsu na bana na yo. Oh, ya yo tamsuku to yo moko kaka. Il faut garder secret na yo. Eza ba makambu ezebele. Tout banana sur le plan de santé. Surtout les cambi à santé. Ozui ba détecter aux maladies moko. Les cambones eza secret. Ya yo na bana na yo na mobile na yo même kutu ba famille na yo bazana droit ya koyeba yango te donc eza ya yo moko nano na mobile no na bana na yo ozolandela ngo na traitement na kimia nyonso tu ozwa ba sekuste bato banda ko benga yo boni santé siko ça va docteur alobi nini ozomela bakisi nzamba ko sala tangu bato ba oloba no bongo ndeko nanga ezo pesa yo souci. Ezo pesa yo souci. Okoyoka skota msu okondaki bato msu bake kuna bobondenga komi, bobondenga baby. Musuku to baby te. Mususu okokonda na yo pe bamsu basaka régime. Bamsu maladi pe kondisa bango. Mais tango yo betaki li solo te, muto ochongo kate, alobaka mikolo kondi la danos a diminuer, tango so sali régime. Mais tango yo moko ke beta li solo maladi na yo, opesi suko accès na bato banda kotonga yo. Tango ekozongela yo na matoi, ndeko nanga ekosala yo passe à Rosaganate. Alors, laissez makamusu bo solango en famille. O bengisi bana no so baza ba mikolo, so bana bango pour tout bana mike, o lo bana bango te. Mais bana no so basi ba koli, mobile no so oza la mobile, so posa la mobilité. Tu dis à tes enfants, bana no ba lo bina bango, en tout cas c'est pour la famille, bo garder un bon nanou, na to la ba traitement, to otanda nini ezokende. Vous comprenez? Ou les gens n'ont pas de vie santé. Faut qu'on ait soin. Yako batela, yako bomba santé na yo. Tu peux aussi coller kaba période du moko, ba maladie moko papa, mais olobi na yo te, tango esili nango, andeni mikolo to omonote. Na leka ki moi grippe, na leka ki moi kosu, na leka ki moi boye. Après, mais les gens na komi nanga bien. Et donc, biloko nyonso tout te kaka, obeli, ozu téléphone, yaya, cousin, noko, ou bien mobali, moi c'est à côté hôpital, quand mbala moko, bandeko, na boite, bandeko basili kaka, ndeko na biso beli, au bombi secret, bandeko mobali, il faut aux la fort. Parce que moi si on a commis moi si na yo, moi si faut à la forte, mobali on a commis mobali na yo, okoyi ko exposer pamba te. Donc soko monique mobile bani ko kende neti na koma docteur alobi espoir ezali soute woni komi makambo susu okoyi ko bengi sa famille na restreinte. Vous comprenez? Nde oyebisi bango. Accord pe ya bino mibale. Ezate bon ce mobile sa koti koma ou bien accident et woni ko makambo susu. Attention ba famille ba oloba même na premier temps mais quand on koluka na no bo za la concentrer na santé na ye bo solo la non entre bino no famille restreinte tant so ko ko zo tant so loki mobile accepter bien moi c'est accepter tant so grand frère na ye moko famille ou bien chef na bango moko famille boko loba mais ce n'est pas tout le monde bah surtout les amis ezana tina mon côté oh ba ko benga ba camarade parce que bango wana mtu bazala premier di chona yo et comme obela kaboye longwa kuna yo kuto loba nini obela kaboye et banu ko salo passe parce que bango ba eba maladie non deni bango ba na contact na docteur na yote mais ba yebi ngo pona munoko na yo moko wone sana no likambo maladie il faut prendre le temps avant ya ko publier likambo na maladie bilongo boye peto na monde moko ya bandoki monde moko en tout cas sorcellerie eza makasi tengo zo kepe ko lobande il y aura des portes au fond la paix ba porte oh kele mususu ba komba mususu et ya lisusu kapona likambwana
Voilà, bande konanga bino moboyebi de kato tomi marango moi coupe à ti moi coupe à café et ça bien à bon matin ya bo like mission bo partager et ça la rakito ko makasi like partager et sungande ko mo tam suba diagnostiquer maladie moko boye alingi déjà bande ko ngana eba omuni soki o bela batu balo bangano mawa au lieu yo et soulager yo ezoko koti solobi e bande ko na pena ko kufa ko o bangi so ko mi ko yokela ngama ya bakoko diagnostiqué au maladie nyonso batu babela na babima na cancer babonga bazali batu bazaka na diabète ici là tension ici là barré et bonga donc tu peux aussi yomoko na effort na yo na ndengo zuli sango na yo na ndengo memeli yango na kimia ya okoko zwa pe kimia mais soko memi yango na bulu yeke opandi sango bandi konanga obandi suko koyoka ba retour nde batu bazotonga yo ya esala apasi batu musu bakufaka pona nini bamandi kotonga ye voilà donc bandi konanga toleki ba secret za ebele lelo tokozwa ta musu mibale to misato nde nini air na biso eza ko permettre biso toke na lombango bandi konanga toke na secret mususu o ezake il faut yum o eza secret wani komi na degré na yo soko vandi boye o lobike likambo oyo soki epanzani en tout cas esala nga soni esala nga bien te so batmani ko lobela nga ngo likambo so famille nga bayebi wani komi ko likambo na personnel oyo ngai na yo to yebi te degré likambo na yo ezate tam so epana yo ko sala soni epana nga esala nga soni te mais yo moko soko moni ozana conscience o vandi pendo bobi likambo yo non soki batu bayebi likambo oyo et ozala kitoko te yaya ça l'effort mela ma ebele respirer hein aspirer respirer ali kambango oka motema no ekoti mo pepe bimi obombi secret wana yo moko eya na buto eya na moi obombi yango to boy to koza na besoin conseil pona retourna conseil aux obligés to omila kisake likambongo ezangai non oko ke retourna pe conseil na inconnu oko benga pe mama la danoise ngana ebioto pe binga ete ngape na ebi manga yote olobi atela mama likamoko ezabwe oko conseil ngandeni bien likamoko ezabwe ndeko nanga likam olati senga ta mutu moko boye atuninga conseil mais mama na comprendre conseil ngo ezandeni biso tokotuna pe ba équipe na biso tozana ba pasteur tozana ba psychologue na za touré na batu ebele na kopé na lobi zela mama to bengana ou bien ngamo pe parler de cet esprit nzamba pe sanga sagesse makasi na kolba mema likambo yo boye yeah o kati no pe téléphone ngape numéro na ko enregistrer te kombo pe ko pesa te okay na yo ozui conseil na yo ya yo moko na likambo na yo sans oyebisa environnement na yo sans oyebisa ba proche na yo sans oyebisa mutu otikali nango ozui pe solution o vanda pe o continuer à vie mais soki likambo na yo mona ike likambo so batu bayebi yango okei ko betela yango batu yaya même ikutu bandeko nanga bamibali ya biso ya bakongolais makambo mususu oza na tina obetela ete oyo moni bumake likambo oyo eko choquer eko za la problème ya koloba te sala soki peza likambo ya repentance sala repentance ka yo moko senga nzambe bolimbisi tika na yo parce que ekomemelo problème incompréhension mobali akomona ngo ba grave akobyo ko no bete la famille na ye paza na batu na ye o apesa ka confiance ya lobi le likamone ko bima o ko sepela suna mobali na ote tant so ko sepela suna mwasi na ote ekomi problème soko moni ba likambo ngo olingi batu ba ye bate koloba te garde ça pour toi parce que soko ebimi surtout dans makambo ya ba réseaux sociaux babandi ko elobi boye mona ka mutu moko boko yeba te amatela ki o déjà kuna na ngomba amati na ngomba ya YouTube ya TikTok abandi ko loba oyo kaka mama Melanie toyoki yokuna boye mama Kingandi toyoki yokuna
botala makambo boyoki ngai toyoki yo tala makambo no ekei boye parce que nini yo mo mto fungula munoko yo mto lobake l'air likambo ngwe bando salama batu bazalaki batu bamonaki wone ko makambo su mais aussi longtemps batu bamonite ya garder likambo na yo garder yango esalo passe esalo ondenge nini garder avec les longueur ya temps okozwaka solution mais kodingate likambo ebima lobi comme sujet ya monkeri bande ko tokomi ko chite tokei na o etali problème ya o ezaka motu ya famille na kati ya famille tozana deux problèmes o ezalaka ke il faut bomba secret faut yeba ko bomba secret ya bana na yo ba mamembele ba bomba ba secret bana na bango te mwana salika likambo boye abeti lisolo pa ba camarade mwana zuite na classe abeti lisolo pa ba camarade mwana sali faute abeti lisolo pa ba camarade mwana azui mwa copain boye abeti lisolo pa ba camarade mwana abalinga osala musala te abeti lisolo pa ba camarade mwana linga ko sokola te abeti donc via bana na ye nyoso abeta kango mama yebi sanga est-ce que yo yebi place ni mwana na oke ko balela o yebi te te mzuka kote obeta lisolo nzambe pe apopa mobali kaka kote wana lobi mwana ne komi makaka diaka il faut ko yeba ko garder secret ya bana no bazama yele makasi garder secret eza biloko mususu ko linga te provoquer jalousie na bana mususu ko provoquer jalousie te e ko zala kitoko te ko mekate ko provoquer jalousie parce que biloko mususu bana ne baza kitoko akoma ernyoso na ba Snapchat ba nini mama même beauté ya bana na faut ko garder yango secret mukolo mutu musu amoni par hasard oyo bana no obana kitoko merci oh parce que soko bandi ko exposer bana na yo obandi ko exposer ba vie ya bana na yo obandi ko exposer yango yaya yo moko mutu ko regretter un jour oko regretter oko lela bamsu bakomi koloba mwana star aza star ah bon oui mwana star aza star omandi ko exposer mwana na yo est-ce que mona ba Michael Jackson ba exposer ka bana na ba bato ebele o ba yebani na monde entier ba musicien ba star makasi bo mona pa ba exposer bana na bango botala soki Smith soki nani a exposer ka mwana na ye bo mona nde mwana na koma mwana na beba minwe pola biloko nyonso beba bande ko il faut faire attention na bandi ko chiter donc bokeba d'abord na vie ya bana na bino. Il ne faut pas exposer ça. Il ne faut pas aller critiquer tes enfants. Il ne faut pas aller kobimisa secret ya banana yo. Et puis kota suka ezali secret conjugal. Vina yona mobile na yona katiandako. Il faut ezala secret ya binomi balé. Koza l'habitude ya kokene kotunera ba conseil te concernant likambo etali libala na yo. Concernant likambo yaya zwaka ba décision ya vina yo yomoko. Il y a beaucoup des émissions, il y a beaucoup de livres. Comment combattre les Kambouboy, combattre Kosalaboy, Tangaka, Luka ba solution, Olio Benga entourage na yo. Et puis bamsou basala ba groupe, il y a Kosala Balobi, groupe mo boye to kendaka ko débattre ba makambo na biso, il y a ba mabala non. Moi je vais pas te conseiller. Surtout quand il y a des Congolais là-bas, il ne faut même pas mettre ton nez. Akobalukela yo bande konangai. Kieba, il faut garder secret ya mobile na yo. Bozala kana dialogue kaka bino mbale boluka solution likambo na bino. Soki pe bozui solution te, parfois il faut laisser. Même pas chez OK n'est pas ba marraine wana. Baza batu, ba marraine ba pare, batu combien ba bebisa ba mabala mingi da kati ya société na biso, eza ba marraine wana ba pare. Yo moni marraine a pare. Oyebi kati na ete oyebe loko nini lekana kati ndaku na ete yo tala kaka extérieur ala danoze na wifi abwe me oyebi vi na biso te oye kozwa biso ba marraine na ba parrain alors bali ko pesa biso makambo na yo l'air to aussi ça to bani ko tonga yo to bani ko benga par-ci par-là to silisi to bengi mobali no wana mwasi te tango boya kiawa en tout cas to sepelaki na comportement te ou bien ba silisi ba kati téléphone ba bengi en tout cas maman mobali wana to sepela na yete c'est pas normal.
Bon, moi, il faut garder silence. Il faut garder secret. Surtout, il y a couple, il y a banana yo. Il faut garder en intimité. Mobile a combien puissant. Moi, ça a combien de problème. Il faut toujours garder en haut. Entre bino, bande ko beleza. Mais to souki apona lelo. Malembe to ko continuer. Bande ko nanga, bo like, bo partager. Ba like na bino zamuke bande ko nanga. Bo like mission. Et au sala kitoko makasi. Botika la tongo malamu. Bon service naba oba okene musala. Bonne chance naba oba zoluka musala. Et puis ba bonnes études, ba bonne formation naba oyo bazo sala ba formation. Wana mamale ki na bino la danoise. Olinga ngaite naza mai. Soko boinga na komela, okolinga na kosokola. Oboinga na kosokola, olinga na kolambela. Ata soko boinga mbule kobeta okopola kaka. Alors bande konanga la lingi bino mingi. Bye, bisous.